Même si aujourd'hui mon nom est devenu un sujet de publication mauvaise et humiliante, je sais que mon Seigneur n'a pas sali. Narobange l'autre côté. Alléluia. Oh, le Seigneur, il est là. Mosungi nanga zali ngana kobange lokote atamiso nanga ezomona te maboko ezosimba te. Alléluia. Elikia nanga na motema natana Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama. O maloba ya suka ekouta na Yesu isungi na nga ya suka ekouta na ye atandele akusala atandele akusala mosantu elikezali Yesu Masiya Nazareti. Oh,
soki apesi na baoyo basengi ete amimonisi na baoyo baluki ete ayanoli baoyo bapeleli ete. Biographie, ya maman, nasima ya lecture, ya biographie, tokosala recueillement, tout déposer la jambe de fleurs, mais moi je vais à la bateau, au bain qui n'a pas gîte, tout la fleur, baleka, on a vraiment commis ça à Congo, pour te amener ça en ordre. Nasima ya recueillement, tokosala la fanfare. Tobeka fanfare et au tabiso, voilà déjà to commis na monga ya 0h, fanfare au kena biso tika ba 1h30, toujours sa musique à ordinateur, et puis dans 4h, toujours la soupe sa programme, pour la oyebisa ma koleka lobby na ba ebanso, bongo fanfare au koba, et dans 4h35 de l'équipe dans mon collègue lobby. Pour la lobby, les faits du corps, la morgue, il y a ma chinois, et ça dit dans mon bar, il y a 7h, 8h, 7h30. Dans 8h, et bébé, d'eau, Noé, et beaucoup m'a déjà la paroisse Saint-Martin, dans Chili, de 8h30, donc on va dans recueillement, on a tout ça, la biographie. Pour ça, la jambe de fleurs, et pour les caravanes de Totaki na Jean 14, 1 à 3. Olipati ya suka Yesu alobi na bapostolo baye. Botika koyoka somo omotema. Boyamba Nzambe tata boyamba mpe ngai. Ondako ya tata wa ngai bisika bizali mingi. Soki bongo te lele nalobaki na bino. Sikawa na kei kobomisela bino esika. Pe soki na silisi na bomiseli bino esika na kozonga lisusu. Kokamata bino na ntina te bino bozala na ngai esika moko. Bandeko liloba ya mokonzi Yesu wana. Tondimi yango lokumu na yo Kristo.
Boboto. Boboto. Ya kokawoli mawa na bandeko oyo bazali na pasi ya liwa. Kasi tokomata nano tokomituna. Ya solo kati na biso tokomituna. Po nini mama wa biso kiese atiki biso. Kasi tokomituna. Mama ya biso azalaki mama oyo tozalaki na ye tango iso na kati na ndako na kati na lisanga na bisika biso. Bobo mama tokoloba te ye atiki biso na azalaki veuve na koloba kaka na 25 jours ya pamba mama atikalaki veuve. Papa atikaki biso le 2 décembre 2024. Bongo mama aye kotika biso au mokolo mwa le 27 décembre 2024. Donc atikalaki kaka veuve na 25 jours ya pamba. Nzambe amolongoli lisusu okati na se oyo. Kasi biso bato toza na mokili tokomituna mpona nini liwa. Kasi liwa ezali ya biso te. Yeme Nzambe yeme ne ayebi boni totambolaki na bomoi boni toye kotambola na se ya liwa. Liwa ezali vraiment bomoi ya biso te. Kasi tolingi kolakisa na bato te biso tozali se bato pamba na se ya tango. Nzambe andima losamboli tozali kosenga na tango oyo tozali kosenga te aya bomoi. Yene azali nkolo ya liwa. Bana mosusu tokomituna na kati mama kei biso wana totikali kasi tomituna na nyonso wana liwa ekabola libota te ebe na se ya losambo nde ekosala te. Kimia ekota kati na bomoi na biso, kimia ekota kati na mabota na biso. Okotango nyonso tokozambelaka tokomituna mpe tokomizongisa ose ya mozindo ya motema na biso. Bongo Santu Polo alendisi biso na ntina etali liwa. Nayebi te Nzambe oyo asekwisi mokonzi wa biso Yesu Kristu akosekwisa mpe lisusu mama na biso kiese. Na yango elongo na Yesu Kristo oyo asekwi akopesa mama kiese esika penepene na ye na epemelo ya kimia na epemelo ya esengo. Na yango biso tomitunaka ngai oyo naza na mokili mama kiese atambolaki bo mama mokristu bo mama esengo bo mama oyo azalaki ntango nyonso na ndakisa ya eklesia elongo na Yesu Kristu. Na batisimo mama kiese akulaki Nzambe apesaki ye ayambaki ye na batisimo oyo ye akulaki. Bongo mama kiese atambolaki na se ya ntango oyo lokola mokristu. Tomituna ngai oyo naza na mokili na kotambola lolenge baboti mama oyo atiki biso atamboli na se ya ntango oyo elongo na Yesu to na kotambola lolenge nini. Vivre na malamu to na kovivre na ndenge nini. Moto na moto azokotambwa na mokili alitunaka lolenge nini ye azali kotambola lolenge nini azokosalela na se ya ntango oyo. Kasi kotambola na se ya ntango oyo longola Nzambe nde eleki malamu. Tomiboza tomikaba pamba te bomoi na biso nde ezali Yesu Kristu. Losambo ntango nyonso ekosalisa biso mpe kosalisa bayebawa na komibonza bango ntango nyonso na losambo na mayemanso oyo bango basalaki. Bana mosusu na se ya ntango batikalaki na mwa nyongo ya lisumu. Nzambe akimbisa bango na losambo oyo biso tozali kosala na ntango oyo na ngonga nyonso tokosengela bango misa bayetosengi mpona bango ezali mpo te Nzambe alongola baye mosusu na se ya ntango oyo tosalembolaki na mambeba
mbe baba na nzambe alongola yango akolongola yango na losambo akolongola yango na mawa oyo biso tozali kosengele mama na biso bandeko na biso bayebawa nde akolongola mawa wana mawa na ye ekobomama esengo kasi mokolo moko Yesu Kristo lokola asekwaki mama na biso mpe akosekwa oyo atiki biso bonso basili bawei bopemi bwaseko mwina mwalobiko motalela bango ka tokosambela losambo ya lisanga tutenzemba mokonzi nzambe yoka biso mawa yoke yo nzambe wa boboto pote banso babika oya ba mosaleli wa yo mama kiese Marie au paradiso lelo apetola motema ya biso te tosalela yo malamu awa ose bongo tokokutana lisusu banso oesengo ya likolo tosambela amen. Tata wa biso tokotondo nzambe onzela ya malamu sengelenge nguya ya elimosa na kolula esengo ya likolo mama okamana kinomboka
Maria. Merci. Na maloba ngai ndeko Jano Kiaseka nazali kopesa témoignage epai na biso bandeko tozali awa na kati na mokili mpona mama biso asibili kotika biso mama Makese papa Lukebana oyo tozalaki na ye na kati ya lisanga na kati na mokili asibili kotika biso tozalaki na kati na réunion na babengi yango mari soki na ye réunion ngai moto ya liboso na bandeko kokoma kati na réunion soki mama Makiese amoni ngai akolobelanga papa Panda papa na bino aza na kati ya chambre alali obie avandi obie aza kolia zelaka koyebisa ye ngai na koyebisa kino kende koyebisa ye kino mwana na yo aza deja wana okomona pe na mwa ta moke papa pe abimi tokutani tosololi na bolamu oyo mama bandeko kolakisa biso na kati ya mutualité en tout cas bandeko kobomba mobali na ye te bandeko boto yango wana merci mpona mawa na nga mpela na oyo na ntango na ye mpona ye akotiki na mpela mama mpela mpona kotekela ye omona okende pasi na kotikela nga nazoteka na kopipe mbongo na ebele na elingelaki na ebepesaka te na mama na nafeli na ye mpela bien azali mpela mama apesa mama na naokoka te boboto bondeko tobeteli nanu Yesu Kristu maboko makasi mpenza pamba te moto toyeboli kolela lelo azalaki solo engagé mpe mosali ya Nzambe solo. Voilà, toloba nini? Nous commençons notre biographie par l'extrait de la Bible à Jean 14, 1 à 3 esika Yesu Kristu alobi bomitungisa te bozala mitema likolo te ondako ya tata na ngai bisika bizali mingi soki bongo te nakozonga kokamata bino po te navandisa bino po esika ngai nazali bino mpe bozala wana. Tala lelo mama azongi mboka tata mwana ya Yesu Kristu. Maman, elle s'appelait, comme on a ezalaki
qui est Fongo Marie. Mais elle préférait que Babé Nakaye Marie qui est née à Zangui au Congo central le 17 juin 1942. Fils de papa Pembele Salaou Chokwa et de la mère Boueto Kitomene. Maman Marie Kiese est née dans une famille de 9 enfants. Elle occupait la 3e place. Comme tout enfant à l'âge de 6 ans, Maman Kiese va continuer à l'école primaire. Kuna na Congo central, Mini Penza na secteur ya Bombesi, na école ya Kimpampu. Et si kasi cette école primaire na ye, pe antamaki école normale, et si kasala qui coupe et couture. À Silici, à Yé, il était vraiment marié sitôt, na âge beaucoup fleurissante, comme Babane Koubalisa. Bande kona bisonyoso, bamama na bisonyoso. Déjà à l'Ouaki, dans le Congo central, pour qu'il y ait Ayana Kinshasa, et si Kabaï Kobalana, notre papa Daniel Loukebana. Avec Tata Daniel Loukebana, maman Kiese, Basali 9 enfants, dont 3 garçons et 6 filles. Maman Kiese, Zalina, plusieurs petit-fils et arrière-petit-fils. Maman qui est originaire du Congo central, je disais, il y a un territoire, il y a Banzangourou, dans le secteur, il y a Gombesi, dans le village Kikiadi, district de Cataracte. Maman Marie Kiese, engagée, très engagée, fervente catholique, à la paroisse Saint-Martin de Tours de Djili, où engagement laïé et Zalaki légionnaire, quand vous avez trouvé dans le besoin laïé, attendez Messa pour la relaxer, Zalaki Soda, Yamama Santou Maria. Yé Azali, na légion, na CVP 12, P, na présidium na Mango, Maman Kiese appelé Mouamini P. Ayeko Koufa le 27-12 2024 à l'âge de 82 ans. Toleno Betelaye Maboko Makasi parce qu'elle a traversé. Toleno Maboko Makasi Peta. Peta Maboko Peta Moshumana Yoko Atako passe dans mon thème à Ezali. A fleuri à Jouana, Oyo, Mingi, Biso Africain, Oufaka. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère, et Zambero Aligné Mingi, Ayambaye, Omokaye, j'ai dit et je vous remercie. Encore une fois, le bête Mabo Makasi. Voilà, maintenant aussi. Merci, maman.
bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama wale wale ezalaki te posa motema nanga ezalaki te pe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili aboti bakende treto nakoma komona pasi affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akordolotenga na bolenge nase retrouva na balabala se mpona kozanga baboti nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Ma combien l'obus ne méprisez pas les orphelins. Kasi ya lelo ekomi mbongwana basi mawesili na mitema ya bato na mokili pona ninyo kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin ya komi ndoki poignekolo eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngai pasi nanga nani ayoka nani ayambelanga pasi olera motema nanga nani atala nani atala mama na bana na ata bandeko ya baboti nanga bapesinga ndemo kongo nani akokonsolenga na dolero yo mama bakenda bakufa natikala na susi na motema nanga kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema yanga kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda baboti natikala na susi na motema kozanga bino na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga baboti na mokili yango delikama matondi na bino po botikelanga kombo ya Yesu Masiya Nazareth trésor précieux na ngai. Merci Fondation Rabbi Mavinga. God bless you. Kota
Bukati kozi, na ye para papa, bukati kozi. Kalau dah pernah ada dimi di pantai kau beli apa? Alia kasih kau dimi. Yo mau na simbol na dulu. Na simbol deh, na bol di dulu. Tu bagi sudah berapa kilo? Orang kalau bapa service yo ke compagnie société on va venir à œuvre sociale les années ya mobali ya mama Christine ye asunga ibeni na bachangu be kisasa mubimba tuki même les rocs œuvre sociale ye bana alors basi je vais parler Papa Roger. Papa Roger, je vais na dunia parle Papa Roger. Basia Mabala. Bazate. DJ, musique. Tango Satana belemi kotuka pe kotolangaye kolo Yesu afandi na loboko ya Tata Nzambe kobondela pona ngai akobondela pona ngai pona longa tango nyonso e atakombongeleki makasi akosimbanga na loboko tokatisa elongo nakotalela seyo atapaselekeli ngaye nakotinga masiyo kole atesengwe tondi motema pona yebi ete na bomo ya moto elonga ezalise na yo nakovanda nakombola yo yango ezali bomba melonanga nakoyemba nzembo na elonga nakotambola se na yo po ete oza Nzambe nakovanda na kombo na yo yango ezali bomba melonanga nakoyemba nzembo na elonga nakotambola se na yo po ete oza Nzambe nakotalela si yo atapaselekeli ngaye
elonga ezali se na Yesu Masiya Nazareth, elonga ezali na ye. C'est vrai, ata pasi ata minyoko tokotika nzelo te po ete longa na bomo ya moto ezali bobele pa Yesu Masiya Nazareth. Bien aimé, croix yende mtalobaka na biso soki tondimi tokomona nkembo na Nzambe. Ayo nakoloba na bandeko nanga na lisanga ya basantu nakosanjola kombo na yo na mokili mobimba po ete yozali Nzambe. Kolo Yesu motema na ngai esanjola se yo kolo nzembo na yo na monoko na ngai ekoloba te mpona yebi ete Masiya Nazareth solo pona yebi ete nasena moyoyo na yo na pasi bitumba nataleli yo na yo Pambonge na simbi se kombo na yo na yo na vilanga na simbi se kondima epa na yo na yo. Ma message confirme oui. Elongo na ye tosimbi kaka kondima yaya tokende wapi na mukana na Marc chapitre 5 na verset 36 bayebisi chef ya synagogue tiko tungisa mokonzi mwana sakufi. Yesu Masiya otenaki konti ya maloba na bango te kolobi na ye kobanga te, crois seulement. Alléluia. Mwana kufa kiazongaki na bomoi. Bien aimé, nyonso ayo ekufa soko simbi kondima na Yesu Masiya Nazareth ekosekwa ndima kaka. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Yesu Masiya, le chef et le consommateur de la foi. Bana CFC, Bana Kodef. Alléluia. Bana de la foi TV partout à travers le monde. Alléluia. Yesu Masiya Nazareth. Total sa kondima liboso na ye. Po ete longo na ye. Nde tobima balongi.